ndenge boza komona biso balandi ya bosolo na politique place on a telemi ezali frontière ya République démocratique du Congo na Rwanda oto bobenga Ruzizi 1 eza mibale Ruzizi 1 na 2 nde ya permettre moto awuti Congo ya biso mpona kota na Rwanda to moto awuti Rwanda koya place oto telemi na nsima na biso ndenge boza komona wana ezali Rwanda. Donc bino moko botala kaka même awa na niveau ya frontière soki okatisi pont eloko ezorelie biso ezaka pont oyo précis azolakisa bino kaka pont oyo. Donc soki kaka oleki pont oyo automatiquement okoti na niveau ya Rwanda. Otala pa na bango comment les choses sont organisées. Bandeko toza na bango balobi soki okoti awa Rwanda mobimba ezali asphalté. Donc place moko ekona mabele ezali te selon ye ndenge ayebisi biso po bango bakenda kuna. Biso mpona kotraverser il faut un passeport, le roi de Kinshasa pour aux CPLG. CPGL, pardon. Si vous CPGL, vous allez tester à Covid de côté. Mais il y a des Rwandais qui quittent le matin, bah il y a un ça. Vous pouvez constater, bah on a besoin de ça la paix compare. Donc place où vous allez les frontières. Alors, au moment que Congo Brazzaville même pour n'avoir ça, ils ont 5 abysses au canot rapide, ça nous prend du temps. Mais à Awa, na 2 minutes, Moutaputi déjà na Rwanda. Donc et autres qui la biso quand même opportunité biso bato auto ko lobela identification biso bato to lobaka likambo ya guerre to mekana ko réfléchir na ndenge toza lié na bato ya partie ya frontière awa na Ruzizi 1 ndenge pont o ezali eza même ata 100 mètres. S'il s'avère que totake Rwanda to ko na makambo ya guerre, comment on va s'en sortir? Parce que la plupart des bateaux na kuti awa quand tu leur poses la question balingi na bango to likambo ya guerre contre ba Rwanda pona bango baza ba peuple bazo cohabiter, ils vivent ensemble, ils partagent leur expérience ensemble. Il y a des Rwandais qui viennent ici, il y a des Congolais qui vont là-bas et cette vie est au quotidien, ba menara yango sans complexe, ils sont déjà habitués. Alors, bateau ba kolobela l'identification, c'est une bonne chose mais il faudra retenir ici que ba Rwandais belé baza epa na biso, batongi bandako ba boti ba bali ba yebi histoire na biso peut-être pe kolega biso po biso er moko pe to zangi ba gardien historique mais to pe ça rappelle considération makasi na histoire na biso. Les pays il faut peut-être une forte diplomatie apprendre comment vivre avec ces gens. Mais s'il faut dire qu'on va les déloger, nous allons rester chez nous. Alors celui qui veut faire cela, il faut avoir une stratégie ébélée, il faut avoir une énergie, il faut avoir une diplomatie, il faut avoir pour réunir des paramètres ébélés pour se rassurer éviter des conséquences néfastes pour dégénérer suite à l'action. Donc nous sommes ici, il est presque 7 heures maintenant. Nous avons Rwanda Ngambo biso tozali donc on n'est pas Kagame awa ezali pas ya Félix Tshisekedi. Alors on va encore vérifier nani Ruzizi 2 ndenge bozomona mama wana omona mama moko aza na saka ke na Rwanda après na Rwanda mama ngoye wana ake na Rwanda ndenge na normal donc ndenge garçon wana pe boza komona ya chocolat awuti Rwanda azokende République démocratique eloko ezokabula biso ezaka ka pont oyo on a bandé comment on va zoler bandé comme ça la petite masque chemise à bleu sac à rouge on soit dans la veste bango on a peu baké ça c'est vous ici là il na bango na tongo bango bakita la maman wana kuna azana sac na ye a uti Rwanda azokota pe donc bataleka na bango tous les jours awa va vivre na ba Rwandais pe va vivre na ba Congolais on va komona na Rwanda tala kaka ikote li ya pamba propriété aux na Rwanda mais ça au quartier pas na biso abucha fobani donc vous avez vu avec l'équipe de solo na politique bango na frontière tout est organisé mitukana bomoni za bitu ko monsieur uti ba Japon monsieur uti ba Dubaï ba Sombi mais pour kotawa les gens na ba plaque d'immatriculation étrangère non identifiée pour na biso bon ba formalité ka ndenge ezalaka ba osala ngo avant que ba traverser mais ça se passe comme ça Covid-19 les a osalama parce que maladie wana ils ont bomane de monde public pont o ezalaka moke ba salisiko point munene parce que les bandits qui pour moi bomoni ba bouquet za na salité mais ba teka même point munene ozo permettre même mituka ozo la tonnage ya makasi ebele ekoki nango na facilité à voler. Donc on va continuer, on va aller de l'autre côté na Ruzizi pour voir un peu ce qui se passe la République démocratique du Congo aux frontières na Rwanda lelo ekolongwa Bukavu pour na okende par exemple na Uvira nzela ezalité il faut passer par le Rwanda donc au kota na Rwanda okeko bima ok ti na frontière na bango mususu apona pozonga na Uvira nzela ezalité donc ba maman on a regardé bana wana ba maman on a mis sous moni bango sont des Rwandais
bana bozomona bango nyonso bango tande bazokota na bango facile baye bazoleka na bango aza koleka bango bazoleka na bapasseport presio yaka koto nde wazomona monyama mwa contrôle ya moke bango wana balakisa bapasseport olakisi okoti na yo bango wana baza kokota na bango olakisi okoti na tala kopa kolakisa passeport otala barwandese bango wana alakisi passeport akoti na ye tala rwandais mosusu mpo aza koya akolakisaka passeport akoti na ye ndenge azala alakisi bango wana bazokota bakokota na bango normal olakisi oleki na olakisi oleki na voilà je pense que mituka mosusu eza koya donc rwanda yango wana Kagame aza na ngambo biso tozali awa je pense que on va aller de l'autre côté à Ruzizide pour vérifier un peu tout ce qui se passe là-bas mais beaucoup de comprendre que regarde botala mutu ko ndenge zo et olika nango c'est là dans la plaque on est dans code diplomatique code diplomatique au Rwanda au Rwanda azokota na normal ta papa on a pu Rwanda mulai yana bazoya na bango normal ala ti passeport na ye batali yango papa te na ye regarde ce papa là il va entrer voilà il est wana papa na jokota tout semble bien à la kisi tala ndenge akota tala garçon mosusu azoya latino ambassade azalaka na Rwanda ayena na République démocratique Congo aye mwa cope na ye soka vide akozonga okotala ndenge makambo yango ezala eza la biete regarde les Rwandais qui traversent à chaque 2 minutes il y a des Rwandais qui traversent pour la République démocratique alakisi passeport na ye normal il y a la zokatisa otala susu yeyo voilà motuka ya diplomatie ameli désinfecté bapine eti asana pa alakisi kanda na ye wana donc voilà on va s'arrêter ici pour comprendre frontière na biso na Rwanda awa parti ya Bukavu na Ruzizi 1 awa na commune ya Nguba place tozali mwana mwasi wana pe rwandaise botala ndenge azeya akoya très calme alakisi ka document akoti bomona yango azokota na bango tino ozoloba wana na bisasa okoloba na poto na diaspora tala barwandais ndenge baza kokota na bango bayaka na bango na ntongo babeti bino na soir mpe bango wana akoti na ozomona nde bazovérifie bango oyo otali nini très bien totala mama wana ya suka tala mama moko ya suka alati rouge azoya comme ça on va terminer avec ça. Donc il faut chercher des stratégies comment peut-être vivre avec le Rwanda parce que nous sommes voisins tous à presque même pays de ce côté tous à presque même pays parce que nous sommes na bandako tout ça biloko ezo bango azamba verdi wana ezali na Rwanda awa tona vivre donc il faut avoir des stratégies il faut avoir des nerfs diplomatie à bien pour yeba ce que ça va faire parce que makambo identification to gangela na bisasa jour to banda identification celui to se rassurer je pense que makambo ezala na malamu il est très bien important to yeba qui est congolais qui ne l'est pas ça c'est ce que tous nous souhaitons recensement est important mais faut to yeba na ndenge ba disposer bon maman wana tala relaxa kaka passeport tout atala moto azana yete parfois on a déjà ça assembla à vérifier atali maman on a tout à vérifier les atali tala ndenge azokota na ye on va vérifier c'est le mois d'août à Niké aleki na mama mosusu otala barwandaise na barwandais nde bazokatisa bango nde bazoya mingi biso namoni bato bazali bayena totala bango nde baza mingi bango wana tala ndenge baza koya passeport kaka bakisi lisolo kati tosukisana na mama oyo monsieur va nous aider on va voir ça on va voir Bosolo TV. Bosolo TV toujours au top donc voilà. Talibango. Ok. Vous avez déjà compris. On va voir kota na bango. Akokota bakoleka. Kobanga na oto bakoleka. Ok. Très bien.